Gims aloba te et ko changer Congo na eloko te. Papa moto ata musi nyampoul nga te ka pétrole na te ka essence. Mais un jour on va se croiser au bled. Tout réglé. Et c'est tout. Pour régler les sages noli naza siri pas za mobala za moi cité donc ils sont gauche et obimarara. Autant la gauche on est bimela bide. Un ancien judoka ikam, un ancien litaire et à moto na moto. Mais grâce mbisinga na oluke mikolo na betsa tour ata na Maroc kaka loana na concert move na Maroc to kenaï kaka. Les des ans ici mais tout monde sait kolela kabiloko wana te nga naza mwana nzambe okati na boka kielele ngongi e kielele ngongi zola sabu nyetekeni konkia ebubwe bube kusonga klasima yangame Andy Olivier dodo c'est la grosse bébiti na ndoli ngoleka site na binote parce que je sais pas si c'est ton boss ou ton collaborateur. Peut-être il était impoli et puis il y a un moment qui n'a jamais été les gars dans le site Nabinoté et puis voilà quoi. Arnold de Fouma. Makambo so yo moni ki rotuna bana rotuna tito ça la 100 minutes kasi. Parce que ba viana ba prêtre yo la ka la muki o bandi ko finga ba viwana. Au moni to ça la ba j'ai a au boudé bat na loyenge. Ah ils amboka loi tout. Un jour on va se croiser au bled. Un jour, on va se croiser au bled. On va gifler Bambata comme ça, il va comprendre que non. On va vie, on a Hamas, on bien plus fort que nous. Congolais, nous de tout hasard jaloux. Congolais, nous de tout hasard jaloux. Sous Tali, fallait bien un jaloux. Fabrice, c'est qu'on a bien il fallait jaloux. Mais vous devez savoir que il y a un homme de vous. Yo sanga dit à 400 zela yo nen ko ne ranani te question la suka ya ngwana maison mère oyakala obino bozala na maison mère actuelle grâce mbizi alegi na ba meje 30 na ba sindi alegi na ngai asayelo moza na succès mikolo nous on rêvait de Kalouji au sukoli sa benzi na ye na ko ya tropez nga na ki na sukoli na lati ba bâtiment ba jani Eba ki masayo ki mutape sangango. Na yo le kaka po Kalouja mona wa Kalouja na ba ser nanga juste corriger. Na oza na net juste ko corriger tant que frère et puis voilà donc tout va peut tenter pour nous le maramnaye mais il est impoli voilà. Est-ce que vous avez tenté au benga tant que mutuna yo bosola au sala yelo moro et kenda ki maramnaye na Emilia. A kosi la marambo pa Emilia ki ngana tindika Emilia. Na ko gifler Bambata comme ça il va comprendre que non. Mais ko lata mabilambe vanda. Na ba musicien ba jeune na Congo. Na respectera depuis tout. Na tout Kalouji c'est tout. Bon mi balika. Na respectera depuis tout na tout Kalouji na manda chante. Bato ma ke soka beti même li papa beti dinya beti ni bato biloko vanda na lobango à chaque fois. Mais ba o nyonso ba tirali. Nakala, lata polo, lata body, lata coupé, chigicha. Mais oyo boyeni. Hein? Te go bakisa na otepo o mimela batu problème. Tu es baraté zanini. So nzamba pesio pouvoir. Ko kanga ballon tene petit na biso innocent, balo ma oyemba. Ozo beta mabe pan. Biso déjà to na beta ba zénith. Le to mo beta na banganda taba. C'est-à-dire, besi biso punition ya makasi. Bana o baye lisusu batumbola sur drapeau ya mboka olibo benda bango lisusu déjà mondela omona neti ndeko na ye moko aboyi ndeko na ye poni Gims alobaka te pona mboka alobaka pona Syrie. Arnold de Fouma. Amoureux de www.congo-officiel.net. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Un grand merci Nabino Ningi Bomisana couper sa confiance dans Msala Oyo Tosali la Rabino et surtout Msala Oyo na Misana toujours que la Rabino cause la Rabino d'information à la source Bozan émission Tialitoi où ils allaient présenté par Ngai Hervé Mabradam Molobel Nabino Bino Moroboebi et c'est moi Ezalelo Eroyamba c'est le scram il faut tout sur les belés plus 10
tout na ba question ezebele tout solo là par rapport ya marambo ezoleka na internet par rapport ya mambo ezoleka na monde musical tout lo ba mingité toza na invité na biso c'est le Scram Poutine au tozopesa. Bonsoir. Ouais, bonsoir Hervé. Scram Boni. Ouais, Kito quoi. On l'a dit bien. Hein? On l'a dit bien. Des mon aïe na Hollanda out. Si na Hollanda. Mais c'est que la Facebook na ma caméra Arnaud devant 500 mégapixels Papa Swag et Bambo Telisusu na Nina Chou grand prêtre maire depuis Londres Wumela Zala. Scram Netska Yolinga no leka na site Sambiso mais et ça le plaisir les lots vraiment on demi ko leka na site Sambiso. Non, et puis na ndoli leka na site na binoté parce que je sais pas si c'est ton boss ou ton collaborateur. Boss na peut-être il était impoli et puis il y a un moment qui n'a temps les gars na site na binoté et puis voilà quoi. Et puis je me suis sur une émission nayo na assuré na joie vite fait parce que moi t'es gelé tout ça non mon bimba parce que et ça Arnaud Hervé tout voilà na vie era conseil gratuit ce Otali qui est artiste et musicien Otali journaliste Otali joueur Otali même président de la République ce Otali tout chakara papa Mobutu Kabongongoi papa Manda Cheboa jusqu'aujourd'hui bah Ouera Betana era Mobutu Jiba Betana era Mobutu Kofi Betana era Mobutu mais si les lots n'attendent président Kabila Bazakaka ça se dit que musicien si liwana mais Moussa Nabine Zara Moussa Lamoko et Zaka éphémérité mais Zara pour un temps donc ça dit que et puis il faut voir que artiste Azali matière journaliste Azali tout ça acheteur à diamant un acheteur à diamant qui piétine jamais un diamant voilà donc le bas la folie il y aura conseil mais si on a l'andi bien à gâteau apparemment c'est comme si on a un problème dans nos lignes d'emboulissage on appelle ça déjà non on a camarade dans problème na camarade parce que lobby déjà boss na un poli marobo non koki na na tous les kakaka déjà on a Léo on a comme ma pote en 99 on a à Bercy Zénith Palais des Sports peut-être Wagnakin mais c'est pas qu'il doit Wagnakin il faut n'a manqué respect et n'a pas dire moi le baki c'était pas bien azoko sabatuke ba brigade ba longola biso na wengi or brigade moi longo quartier latin ayi kokutanga na wengi c'est du mensonge au moment tout ça la ba j'ai au boudé bat na wengi ezamboka loi tout un jour on va se croiser au bled na ko gifler bambata comme ça il va comprendre que non oaza vie tona amas to bien plus fort que ngai parce que na kina ozana temps quand sangate eza poto bon la loi reste la loi et puis voilà mais kin tout ça tout coûte un jour vous matissa ba niveau gifler mutumbata bon on sait que vraiment nous avons senti vraiment décret à haine décret kanda aux non c'est pas la haine juste corriger nous avons la haine net juste corriger tant que frère et puis voilà donc tout le monde peut tenter pour nous le maramnaï mais il est impoli voilà est-ce que vous avez tenté au benga tant que mutunayo bosola au salarié le moro et qui n'a pas maramnaï na Emilia à cause la maramnaï pas Emilia qui ngana tindiga Emilia azalaka na WhatsApp nanga aye susu asalaki su émission moko susu boye na kino on dirait à l'époque à makambo ba clash wana be awa bani alobaki azalaka na WhatsApp nanga jusqu'aujourd'hui nandeng na ebisaka yo wana azalaka na kipaka ete atinda araba lien na ye pour na l'accès qui non na rage na été na bande est na bloqué été mais un jour on va se croiser au bled tout régler et c'est tout régler les sages noli naza sérieux pas za mobala za moi cité donc isoki gauche au bimarara autant la gauche on bimela bide un ancien judoka ikam un ancien litaire et à moto na moto voilà quand ça musique était dans ce qui conseille on appelle sur na bandeli
loko zoyango o comprendre que non mission zanan voilà Skotolo banin c'est le scrum tazala ramabe to ba chroniqueur ba journaliste mbaza ramabe pour à part non noli na katiote gabana lisusu oui tozo les gabana susu ça iri beta masolo biso de ça ngana biso le moko moi na vie il faut tout comprendre que non il y a les hauts et les bas mais il y a des gens bah mon archi tout temps azo perturbé il faut ya soit à baxelo libanga or bat muso baxelo libanga boya c'est le moki nzamba tinda ebongo médiocre beta gabana cette fois-ci bah doit comprendre que non c'est les azali moto maki ba be la eli la masabatani ba comprendre tous les gars de beta masula déjà. Voilà, toza na émission na mino bolinga mingi tsalito yi na site na bino www.congoofficiel.net. Toza na tomesana toujours kosela mino misala nenge tosalara. To mekana kofana mwa mke na mamba ba chroniqueur. Dernièrement, YouTube epelaki moto Pacho RFI plutôt ba menacé ba bêtier Power Ranson par rapport à Pesaki ba mambona enenge et singaka pesa ba bêtier pour na boya komane soit disant mutajibe et par rapport à l'oro en rôle ba jibe na wera ba vrai master jibe na wera ba vrai ba master donc ça dit que ba bandi biso ko to bana miki to adora ba vi na biso banda loana ngana vie à Pacho RFI. Ça dit biso ko to ngata ngana iba ke concert mo boy jibena we rabalata bilamba ya Mobutu balati ba church anglaise ngana uta ko somba pétrole na zandu baiba nga scolar na katiote donc ya pena vrai penote ka pétrole na kanoku makamona te talanga bien mazo bien non talanga bien na exemple la révélation et ya élévation tu vois et voilà la teka pétrole te to bané ko teka pétrole to koli nango mais ngana bané ko keni ko somba yango puna ya ko chaba tanda yango voilà continue l'histoire olinga bongo voilà donc après on a outu na mona siko ba vintoni na mukulu ba telema ton a zubi na damoni bango après na zubis na kiti bandal na yo mona siko bless bula na tata ba fane likolo leur ça dit ba benda batu faut ba kinindule na bango parce que ba viana ba prêtre yo la ka la muki o bandi ko finga ba viwana musique comme bon non père Pacho en gros to ki na makamwa mingité à récolter o ya semaki et voilà c'est tout où est la matière ya Congo te mais Afrique ouais la matière ya Congo te Afrique bisa siko tala batloka ba biso ba o ba faire rigola ba JDT ba la coste ba mbiaka Emilia longo kuna na BCBJ et tank brigade et tank a foula talate pas tu un frère comme ça même si tu parles avec les plus hauts il y a monde je peux pas manquer de respect viens comme Werrason c'est du n'importe quoi frère dans les babeta qui c'est là et qui non normal et ça non yo qui te qui non dans le but qui a récolté ou il y a Sima qui voilà c'est tout Maître Gims aux artistes Tobeta Masolo, to solara mambo oizoleka mikolo na internet et puis na monde na musical. Maître Gims sorti sur l'album na YouTube Makalata. Ba combattant ba koti na Finac ba panti ba CD na par rapport à Netka qui a l'obara as ambassadeur ya Congo mais na album na alobatelo morte ba millions de morts ils en mboka. Mazolo belo roté aussi longtemps ya l'obara ambassadeur à Congo ndenge ba panti ki ba CD na est-ce que Europe ça va combattre raison trop ça va moteur non nga étant qu'artiste na oloba ki na combattant na Gims toute la famille musique ya Congo ezali patrimoine ya mboka na biso ngamo na peuple congolais na ko kozala te mutu autant baza ko sacrifier peuple nanga frère nanga nazala content mais des fois na mboka na biso Congo toyebi ndenge ezali oyebi pasteur Ikofoti aote koloba en face ya ba dignitaire ya mboka ba konzi ya mboka il est où tu es place à date peut-être en exil tu es place à date est-ce que congolais a lobelaka tilelo non
Rossi a été Gokufa, a tiré slogan qui est le peuple gagne toujours. Là, si on est à mort, nani wa ko bimise bembenaye même peuple wana kaka soki pepper de bimi yona bimi soki depesa bimi yona bimi ce ba matima pa a commis na internet mais ko loba ba ko loba te c'est vrai tous aba leader d'opinion faut to lobe la bango faut to mi lobe la paix mais biso mo tozana on a problème sérieux au biso mo artiste congolais depuis la nuit des temps. Tu gagnes on va royalty na bisoté du genre droit d'auteur, on gagne pas ça. On a commis un Mboko en 2016 je crois. On a commis na kiko s'inscrire na SACEM Spelidam. Après 3 mois, moi la rambi c'est les gars. Tu vois? Donc ça dit que to inanate, tout ça na mabete. Gims c'est un frère du pays. Bandeko oyo basalaki makambwana ba bandeko ya mboka ba yebi papa Gims des fois ba bengi saraye na ba fête banini ba kokai ko kende ko mona pe père na bango ba yebi dernier mais ko sala bongo biso déjà to na beta ba Zénith le to mo beta na banganda taba c'est-à-dire besi biso punition ya makasi bana o ba ye lisusu batumbola sur drapeau ya mboka olibo benda bango lisusu déjà mondela ko mona neti ndeko na moko aboyi ndeko na ye poni Gims alobaka te pona mboka alobaka pona Syrie ndeko Gims zwa le devant le bela mboka na yo o bandeko basali ezaka tango so batie yo so sali je passe à la télé je passe dans des métros je vois que non tu es présent na minute yo il est le number 1 la France mobimba deuxième c'est Dadju. C'est les Congo qui gagnent toujours. Après, Baké Black, Banaza, Namo Anabiso Moro sous Abimbo, sous Koba, et pas signé sous contrat Mobo Koba P. Kalash, Bango, tout va gradir. Nga ça l'a plaisir, ba hiro tant ba ça la misa na bangoana et ça l'a plaisir. Le roi Biso, toi na punition. Il y a le logo tout ça là. Ba combattant va punir ça Biso. Dis-moi, Batika Balé qui na Biso na ba exercer. Au calme, des bâtiments arabes peut exercer au calme, petit à petit. Au moment où tu reçois conscience, malé béquier, il faut te le bélambo cannabiso. Et bande quoi ba combattant, ba papa, ba maman, tous ali ba na bango, ba pinir biso, ça fait plus de 10 ans. Là tu comme le roi ba Caracas. Ato que go beta na mboka nini, mais so comme na mboko comme na stress. Aux hommes basalisa biso balimbisa biso babenda biso mato etant que bana mais basirele biso sentir te neti to longwe na Zénith ils sont forts bolongwe na Zénith bomo beta na nganda taba bomo beta na boîte bomo ça va playback ti mona kino to tika boulon mais moi to tika ya te ya cop na biso Gims soza mona mboka kolela pe mingi te koza pe na kana bandeko na ote les lens ça c'est la famille na katiote autuli quand même yé mon journal mon autotala alobi ba congolais bazo penser c'est comme si ndé muta rosil sa guerre mambo ou soit guerre mambo zo le kana Congo mais bandeko ba congolais ba sengi yango te surtout la ninde ti rappeur au Kalash criminel a imbarana Caris né grandi à na poto mais so mon na ba couplé na ba chanson na ye. Tu sais, on a un frère qui est Damso. Il est en Belgique. C'est un bon rappeur. Damso reçoit trône sur la France. C'est un bon rappeur, le frère là. Bah Belge, bah Singa qui a aimé l'équipe nationale et à Belgique. À Salinzembo, il paraît à Bimissa. Bah Belge, bah Bimissa, bah commune bah Twitter ils ont refusé. Il n'y a aucun Congolais à Bundeli Damso. Congolais mokota bundeli or ba belge c'est ba premier ba prix oyo de ba les prix oyo ba déstabiliser ba détruire mboka na biso to yebi osomona donc ça dit toujours temps à comprendre Gims aloba te et ko changer Congo na elo côté parce que Gims a botami des opinions attends 2 minutes a botami na Zaïre a koli awa comprendre
Depuis Zahir, ça fait déjà 40 ans le 5 avril là. Depuis Toyoka Bakamagnola, Banini, Babitumbana, tout. Conscience au Congolais, c'est très bien. C'est très bien, il y a qui dénoncer Makambouana tout. Donc voilà, tout le monde mingité. Et ça va qui non, papa, maman, ça les biso bana bango. Ce qui te le baraté, ebitina te le baraté. Tina nini peut-être misusu bala na ebité baraté. Na si ba combattant misusu ba zata. C'est clair et net. Pasteur Ekofo o azali musali na Nzambe. Iza rubanga s'il vous plaît, Pasteur Ekofo aza mo musali na Nzambe a lobby. Après kolobana azap. Il faut tout comprendre. Tolingi mboka na biso nde tolingaka na ka tolingi mboka na biso ndenge tolingaka Congo. Nga kuna sali nzembo mo Kinshasa, je t'aime. Pleure pas, je reviens. Je suis pas venu pour l'éternité. On se reverra plus tard, mes chers amis. Je pense avoir avant mes couches. Les bons souvenirs d'une bonne famille. Tu vois, tu as mis Babilo Kwana Nyoso pour na kusala kino. Kola kisa Congolais, kola kisa Kinshasa qui na linga okaming. Voilà. Voilà, toujours continuer, toujours na tialito, toujours kende déjà ko citer na l'émission na biso. Mais marambo o ezole kamikolo na invité soki oyo kango. Oui, citer déjà. Oui. Oko citer le belio déjà te kamba moto. L'air non. L'air na bi toujours citer donc non nous te mais toujours citer to citer na yo déjà. Marambo ezole kamikolo yo na internet pe na papa. Aux artistes et musiciens, photo tout le monde. Arrête, s'il te plaît. Depuis au Bandagi Ngaya, n'a eu autant. Il y a expliqué parce qu'ils ont makambo ya mboka tout. Mais makambo nanga moko na ela qui a une expérience en internet yanine. Tout cela au tous les kamamba yo déjà parce qu'il na ebi. To me resolo na mambo lelo. Lelo lelo. Qui me le voit. Voilà. N'était la Facebook que le voilà. Tous les gars. Tous les gars, mais alors, toute la question, Néronabino pe Bercy, les lots à la prison. Mais aux Andenge Ndeko, tu as des ordres quoi? Aux musiciens, tout mais parce que les actualités, à côté prison, paraît-il la bomi muto. Les lobino à musiciens, les lobino à musiciens, beaucoup de victimes, sobo fanana bateau, mutaroku fate, so mutakufi. Et comme Aram Tali Moutonakis par rapport à Marambouana. Magangani pour aller Moutonakis. Balobia Bomi Mouto, mais soi-disant, ma famille a Moutonzo Bimaki, Alekisi, Nabakis Nae, Poyazolinga qui Nae, orchestre héritier Watanabe. Puis non, peut pas désordre, comment on va journaliste. Non, ils ont un besoin de chargé héritier, Bino. Et Talibino. Non, ben, Nalanda, il m'a ramené Internet, ils avaient qu'à pour n'embrouiller moi moutier. C'est un frère, c'est un collègue animateur, c'est un petit frère. Mais les premiers qui et ça homicide involontaire, c'est vrai à taper dans le boloko. Mais dis-moi, il fallait qu'il non, bah viennaie, bah musicien, il fallait koloba. Bon, bah l'équipe, moi biso bêta, tout ça là, bah animation moi excellence. Bah l'équipe bah na mon agacha relormo ah oui. Sur le troisième hein. Ce qu'on a compris, c'est que on a des mon agité. On a compris, c'est on a mon agité. Ça dit que balé qui n'a biso batika ba trafic d'influence. Musique au tobé taria cop mon noble. Et à cop mon amaté. Déjà ba pasteur ba traiter biso déjà batabaki si batabanine. Bango sou bayara sou na ba grimace na ba bangi sa moninga. Et babiloko yo. Babil bayara na maison mais ya rocha ba tatou anine tout. Après mon comme sou et puis masoki babe ngoni et puis masoki o sisoki ni soki babilo kona nyoso o ngana vanya na bil na lena bil na lali na bil na mona kisha bilté tout ça là ka ba bon travailleur tu vois mais balegi na biso bae gite akus bana ba bilo mo ba kos e alukuta bilo wana ba prière mo basalaka lukuta bilo wana. Et ça chance, il y a Moutou Bercy, c'est un talentueux. Aujourd'hui, place à se retrouver, et là, passe pour un animateur. Mais on a aussi un doyen, le roi Tutu Kalouji.
vieux doudou ba vieux non tout ba vieux mais ba ancien doyen le roi tout kaluji azo les devant ndé na senga ki kana matanga ya ekokota tout pe moi sur les devant ti temps suba na ngopé maloba mabe et voilà mais le roi peut tout aza mutu ayebi parole de Dieu. Ah mais on les devant et puis voilà quoi donc minga olobezate allez qui n'a vu se te souhaiter malheur n'a été c'est un talent place à Kunanzamba Sungaye azala bien sera bimi à continuer toujours musala nae et voilà on a avec nango ya oloba yango wana lelo rememi biso a ezande yo déjà et pe wana yo déjà 6 c'est 7 chansons na kati non toi na moins de 8 titres hein. Pendant moins de 8 titres il y a on dit toujours ça la pour na kosepelisa bato derumba afrobeat moko bajanga ba oui le longomba ça dit que merci na nzambe ndenge sala mokile banga seleo na telemi po kason master o luki okosilisa ngo lelo ofinga combien de fois bakao kobana lukamba yoyo koibikona koti koti donc okomi biloba loba okomi bifinga finga okomi biloba loba tika et tika na gombo na donc tout ça va bilo moi bon après na betinze momo tellement de bato baloba qui trop que c'est le aïe salibo et tout il y en a c'est bon que non je suis pas venu pour l'éternité on se reverra bientôt mes chers amis na pensar na bango avant na phase pas bon souvenir ezala kaka mais le roi Paris et Gatenga déjà j'arrive ba featuring ils en mais j'ai 30 déjà dans la 4 si mon sou c'était au bon bateau ça m'a pression ici après les tous élan on a marché des disques quand normalement ils chantent l'affiche déjà ils ont bima le 5 avril jour anniversaire nanga nasir il faut tout fêter anniversaire nanga le 19 et pas papa paradis Chiquito na Charles na Villeneuve-les-Rois nasir il chante la pécara si Dieu levé Trobi mais s'appelle album le même jour wana c'est aussi ici et puis voilà non ça la main fort net si le binana studio na vidéo ba boulot donc ça le format qui non na bêta c'était et puis voilà c'est ça initiative wana yo déjà album ezoya pozote kana ba casquette ba shorts non est-ce que mutazana sima na moto initiative wana yo mo mutozwa kango ekende bon non nga moko nga tabima ma troté na trop parler information Hermogat te dit matin habité c'est Léon Denis beta tourne à Marseille ora je me suis pas payé que nous ngaé to va na biso to composer to tala ba biloko to boulé c'est ça au garmo modango jo ande nini Africa yara no Belgique na to pemi ora neo tam tam ndenge nini ah c'est Léon Denis na son so Paris au monde peut te vendre boy ah mutako ça la affiche ko ça map au Gabou Albert Lopepe Victor Albert Lopepe et habite ngam na simi côté à affiche au Gabou Triphase protection Fabrice Triphase habite ngani na saboué ngana ozwa logistique à makambo ebele Olivier Belé Sipé match expert à l'obligité ngana juriste d'affaires makambo nyoso yanini nga funa landela yango donc ça dire qu'il n'a bien bon comprendre qu'il m'a ramouté qu'il est très bien mollo et puis to comment parce que c'est pour bientôt là ba bavé ti ba pangu ça vraiment kitoko Linda Aigle Noir à l'obina tous nos questions o à l'obina tous nos questions o Linda Aigle Noir bon ouais mboté l'obina tous nos questions o yo déjà les réseaux bima est-ce que vous en avez qui tout tindara va céder donc comme citoyen du monde pour aller au bled déjà problème té ça dit que tout kindi tout tambola né dans kinda Suisse depuis na ya na voyageur na kaka na to za na Suisse na Belgique to betaki tour moko vite fait na néo na Allemagne néo tam tam Hermo Eric Martial azorangai toke kota ba wallon toke na fil de ça dit que makambo za nango bien
batunde bayaki na kokosa moni vient biso ramba lobaka le couteur en ascenseur vérité un escalier et puis commis le temps est commis il y a personne qui en parle donc voilà quoi. Scrum to peso pina moi temps ou expliquer et surtout ba internaute ba fan na yo ou ba Holanda yo à travers émission oyo ndenge ba traitara c'est le Scrum orgueilleux ndenge ba msus ba loba c'est le Scrum jaloux na ba nekone msus ba artiste ba évoluer ba kenda déjà le bosso so pina to otiko micro au faire comprendre bango rôle bani par rapport ya lo non congolais mutu to arani jaloux congolais mutu tout azara jaloux congolais mutu tout azara jaloux so tali fallait bien nga jaloux Fabrigas pe kuna bengi fali jaloux mususu ndokiye fallait bien nga jaloux et gris complexé Fabrigas a benga jaloux au juste on est où on va où qui est le vrai jaloux et voilà donc ça dit que jalousie à rangoté qui aime bien châtie bien tu vois donc pas nga yango wana nga makambo balobaka jaloux ya nini o tout batu bazara nango na vie à part les colonna C à part bomoya seko batu balinga bazana nini yebisanga na expliquer batu balinga bazana yo monde ozana linga bazana nini soit là tout non ta internaute bazola la biso on la répondre à ta bon batu balinga bazana esprit te batu balinga bazana na tunyo batu balinga bazana nini na l'art na parler na ba relation koyebana moi c'est bien parler bien tout non à part ka bomoika ya sekonde lourd zangaka na logo yo kino ba congolais ba koma yo pas mundi bo ya raté ka muto biso sans papier te raté mundi bo biso no va au mosquée mundi bo yebisa yo pe joazo recruter kende mais congolais ka au sans papier non yango mo petit nanga hip hop elofa a petit ba indusa. Mes condoléances à la famille Elofa, bah de perdre Ser Nabiso Liboso, vraiment dans les cœurs Nabino Nana, hip hop, à petit nanga kunda na musique à place sur Ali Sandy Bilele, vraiment tout ça toujours massa nanga Kadi Fimine d'épée, à de Sabiso bébé Asika, mon ami personnel, à de Sabiso bébé Asika, donc on a maman a plaisir, donc voilà quoi, et ça dit que Kolinga o bato balo barati, là tu go lata depuis na uta kin. Tina eboe na somba ngaka na beta ngaka na vanda ape boe oka modango pe atindi oka pe Alain Simao atindi oka papi ngandu a charger na dimo mikolo mta beta nga ba chapa ba Jordan et a payé kinzungat ya uti na bala na uti Angola yefu ba o masanga ya uti Angola boss des boss mikolo fo mesana roboa a payé kinzunga le très spécial. Il y a créé un makambo bien l'Angola. Si vous souhaitez na Marseille, on a mettre bi de samba. Te di matadi, ba geno ba banda makamama bangali bozo. Il y a Tongo, il y a Bercy, il y a Zénith. Ba loba souté ba ki pango souté. Yango moni John Moda on a mo benga président mondial tout puissant. Pour ya maximum ya makamama ba jeune. Muté malamu. Moi malamu. Je vous donne que casbe. Tu vider tous les qui n'ont point à ce point au bat traitario orgueil au répondre bon. Bon, la plupart des bat traitants orgueil parce qu'il y a soumanda qu'on a déjà 21 ans je crois. On a déjà 21 ans na soumba déjà parlé. Na 20 ans na bandu ya poto je crois. Comprendre? Na 20 ans na ya poto. À l'époque où la plupart des jeunes ne rêvaient même pas la France. Bana ba pété to matelande nga buka mona mo bateka pétrole nzamba zuye a tombolier a ennemi kita na komoya ba misusu ba rifa ko approcher ngati na kota na Jaguar na changera baka ni mais il y a des gens oh na yoka ba oh c'est le traumatisé biso na ebieti nga na bandal ba masa nga bambala mokobe ba niki kota ba Toronto ba Kadi ba Bijuka bamba ba nini na matonge
parce que ngam na fungola idéologie que jeune musicien à Congo aya ovana matonge na Kasavu c'est moi na sala ba tapage na ba seguin na ba rio bani tout ngai to vana ba Teddy Matadi ba Igo Kosovo ba Pegi Ginzunga ba Edi Momata na Kin comprendre ba misu bande ko approcher ngati na di Teddy to beti 17 ans to kutana ngati ya Mikili akoma chef entreprise na Maroc et na Espagne bon et na Marseille bon c'est pareil Marseille Espagne Maroc c'est comprends ana cop nae abala bota ana banae Peggy Aotigoya bango de ba histoire na Jomo Dango so Jomo Dango azuke vio ana seleo ana azorge na héritier bango ba ebingabi lelo batu musuba koma aussi le orgueil non lukuta na orgueil spiritas nde aramakasi okoka ko approcher ngate na kin mais na mikili approcher nga parce que to mo beta musique ya nganda taba na musique ya boîte approcher nga calme-toi olati disquared lelo est-ce que ebi era dishi mongombe testa rosa azoya na chapeau ya disquared bakata mutu ba mela bikofo bazo beta pièce erwana approcher ngate nous on rêvait de Kaluji a sukoli sa benzi na ye na ko ya tropez nga na ke na sukoli na lati ba mbatima ba jani na ba ki masayo ki mutape sangango na yo le kaka po Kaluji mona wa Kaluji na ba ser na nga balila ba ser na nga musu to soleil ne lobi bana matanga na bandal balila ba ser na nga ba mimi savane ba pemi wana biso to sala kanini mais lelo on a grandi lelo to koma ba pire na tutu ana kina benga no anniversaire à mère c'est la vidéo ana vie na nga salva osomona ça dit que il y a un temps pour na makamyo so orgueil so ya orgueil mais lelo na ba Kaluji to kozaru tuti batu mususu nde ba reva kabiso na kini ba emikili après bali ba sala représailles ça représailles na ngai nzoto boya ilambate papa oui maloba que non ici fika kanzoto endima surtout ni bana matonge tu ba parce que papa oui mbano ni maseleo c'est le jeune papa oui mbaloba rangai ata na ba mbise na moko taloba ba misene balata ka ba chaka bilamba na nzoto mais ko lata ma bilambe vanda na ba musicien ba jeune na Congo na respectera depuis tout na tout Kaluji c'est tout bon mi balika na respectera depuis tout na tout Kaluji na manda chante bato ma ke soka beti même li papa beti dinya beti ni bato biloko vanda na lobango à chaque fois mais ba o nyonso ba tirali ndakala lata polo lata body lata coupé chikicha mais oyo boyeni hein na baksata ngai te go bakisa na otepo o mimela batu problème quand même bato fali bato héritier ba osepelate bokasi bango ba yukasi bato na tangi ese bana soki succès ba rosa nango mais ko lata elamba ke no telemi bo sepeli ah père sola bien go tani pe kofite vina bino verambo wana za vie na lui ba jeune ba papa shira somba yoji anytime vina de la fora beta ba kogozo du zai ba anniversaire cha mystique wana ba légende de ba legene o mega na ba ondeni siko ngai ndule na ebi na beta ndula danger générique à danger na longa maison mais na beta générique à kafu après na ndosa album à danger banzembo yoka na yebanaka na yo beta ici c'est Paris générique kafu OK bo wenza minzemba kangi bango mato imbata papa équilibre écoute donc ça dit mututu kabo makambo izali mais Dieu fait makambo n'attend naï mais conseil mon opé ça va frère nanga ya ba jeune na banini il faut que les jeunes
respectent les anciens éduquent les jeunes. Il y a des choses à comprendre. Ça dit quoi? Les lobbies sont comme une idéologie qui non, tous les qui ba ouera. Bah les qui opi ba ouera si ma baby qui non, bah les qui ba c'est le ba fali. Mais bah les qui te. Oyo, ouera beta Bercy Zénith parler des sports. Fali na ferina c'est le no ba salamote. Comprendre? Fallait abeti Zénith à saliba marambo bele faire à saliba marambo bele héritier na Fabregas n'a pas dépliqué na ba sali monter et on a dit que non, faut que les jeunes respectent les anciens éduquent les jeunes et voilà. Et à ma pasteur. Voilà. C'est le scrum, voilà, tout le monde déjà vers fin mais tout dans une question orchestre Ota maison mère ou Bozala na maison mère actuelle. Faut na sepelisa yo. Makambo nyonso yo moni ki rotuna, bana rotuna. Tito ça la 100 minutes kasi. Te question la suka ya mwana. Maison mère oyakala. Obino Bozala na maison mère actuelle. Grâce mbizi. Alegi na ba meji 30 na ba sindi. Alegi na ngai. Asayelo moza na succès mikolo. Wana bosa no tuna ngo. Mais grâce mbizi nga na oluke mikolo na betsa da tour ata na Maroc kaka loana na concert move na Maroc to kenaye kaka asalama na délégation monde ba journaliste nga na mema mikolo so Maroc te ata na contrat mo boye na Italie na Turquie na Grèce na Espagne yefam do na grâce mbisi ya di fabo bebani ya di fabo wana leki na ngai no ba jena bino ba lela ba sensation ye wana petit na ngai wana ba ja sala la ba sala ba kala ba yasi au petit na ngai King Slova ba yasi. Voilà que soit na poto kabwana biso maison mère actuelle na maison mère Obino Bolika. Ceux qui osent talango. Et jour et la nuit, frère. Jour et la nuit. Au grand jamais. Ve dans esquisinga, ve dans un tuna robeta album le roi qui bouille sa pipa. Yahweh a pesanga Gilles Bavon makasi ya kozwa. Autant de mélanco. Ça dit qu'on était déter de faire un très bel album. Tout ça là. Okamaga alukamba yoyo, alukamba sengula. Wana mikili ya badishi mongombe ya bayu la bols ya mikili ale loti ya chapeau disquared ya mbate disquared te pour ba jano ba somba na baton ba ali neti ba Jomo Dango ba Joseli Mapuata ba Gelo Wanted ba PR vraiment comprendre ça qui show un peu à l'époque Bill Clinton a zo beto pe na animation te Bill Clinton a tikala betanga mo Bill Clinton a yebi que non oyiki nabi combien de fois zobakao kobana na lukamba yoyo ko imbiko na koti soko tali na ba clip nyonso zobina na mboka par yango zo mona ke non na biyo déjà so tali ba clip ba danse au mona ko imbiko au mona kotiko comprendre ça dit que Bill décrit o esala succès na monde à part Ndombolo c'est Koyimbiko sur Tchetembe frère Mobo sur algérien à Balusengo Kachu Abine on s'est dit que c'est les Razali Babilo kwa na imba banjir na bango ebo mate vision na yo Master Linda ça dit que non na musique ya Congo batu bayaka po ba finga batu babi sa vision na yo ngas ko na yo comprendre que depuis na yo na 2 ans na beti ba Saint-Étienne na kiba Suisse ça dit que na to ni Marseille chèque kutu mutaeli ngango c'était dit parce qu'il na ki chou fallait na zonga Paris na tongo ko le mariage na ni Mitterrand moi si na ni madame Mitterrand na pesi bino mbote son ça dit que ba yamba nga kitoko ça dit que ndenge ba yamba musicien osomona na saboye Stone kwa vita manager à brigade Sarbati aube manga sur na Maroc a créé ce cop mon Espagne osomona donc ça dit que force sur les alliés il faut comprendre que non bat ba banda ofinga si là sur yope
obomi vision na yo olali ya omoninga na imba mama botanga mobalinga Serge na kolie bongi na lukanga pevi conseil apesanga na longola paresse natala baminini ya quoi approcher surtout na néglige so na négligear bato oyebi qu'il fallait ya depuis 16h taire obimi comprendre donc ça dit que etumba la vie on a emba na on a continué en nzamba salanga grâce kino na zala on azali na négligear mutu te koyoka kabiloko bato balobaka te ko orgueil onité ba bandaka ko adorer biso na Congo basalaka ba massa na biso te basalaka bana quartier ou bien bana ba venir misika ou bien bana ba commune misika batikala ko approcher biso te mais tant to commune na poto comprendre tant to commune na poto asaini et pas comment son ba discord alors mon son bani mais bossa ni biso to de génération en génération le bas del ciel biso to za génération tant viva la musique et ça maram nango na ba vina biso ba King Kester wenge biso to yi to sali makambu ba yo la bosse sumba ba vina biso ba Gilles Bavon olia français te obe ngorgue mon abogue lioté et olia français to solongo sima je laisse expliquer bon face moko ça va congolais vraiment eza ko flatter oté et lo wana vraiment vraiment le bango même Black Tis Kabea Banque de France grâce Ponda Chancel Viva Moté babise Léo Scram atabat bazo fingae et l'autre sepela né âme d'esprit à qui parté a ebike lo eza koeba Bible bon pas qu'il n'aille bien mais qu'on s'intéresse à la Bible c'est-à-dire naza exemple à élévation il y a un dépasse naza exemple à élévation c'est-à-dire que na outil na ngai place mogobo au moins il est le système à WhatsApp na ba selfie batu bazara suna ba westa mabete batu tu ba komaka na ba westa bien ba mira bien ba Instagram oyo batu tu ba komaka parola ba couleur comprendre c'est que ngai biloko wana ya raté donc ça dit nga vraiment papa na nga mota mbongo na mokila sombela nga lopango te comprendre nga siko na banda au pays ba parler na âge à 21 ans je crois donc na mona raté eloko nini oyo ko flouenga oyo batwa kokuta na ba konzi ya ba mboka ebele na kutana Bercy na beta Zénith na beta Palais des Sports na beta na koyela nini basala nzambe tout ba ebinga pasteur Soni Kutu comprendre papa nanga mosengo pareil moto na tikala mona na ka tibo na vie grand prêtre Etienne Tshisekedi boy en face mais ngana choka kengwa dondo nga mona ngana batana bel muté sens ce qu'on a na événement mo boy bambila DSP baya babila essence nazo ya mbangu na tekela bango banyatanga mwambe oui là via la musique il y a des réalités il faut expliquer ça dit bateau ba finga bateau et non kaninga Congolo finga muté échafaudaire mais yo na kin ils a pas si pour aux wata $150 na mois mo finga muta bateau a matara banzete et puis mutakini be poitine lombongo lo barata msuba biso locataire c'est-à-dire à boire le logo na yo osomona c'est ça kolanda biloko wana to balobaka osele o beauté nga ba master o mona bakima nga se bateau ba envianga obi jomo danga ko mebisangani ezanga ki non Afrique nga na passa ma jeunesse na passa ngona yo nati bato mo ba mona ki non na betaille ba biloko mo beauté et ajo merci bon mais papa abotaka mwana posa nya kola se saiti tango joa ba neko lata e bon lelo swinga lati ya juma beza api yebisanga ma beza api to uti musika même héritier au monde héritier avant d'aboter ba basket Adidas et Bimi asumba 4 paires ay utikilanga
awoza na bakifuna yazaka nango wana bakiboss live nena ba bobeka nini porter monnaie se porter bagage so nini ayebigo ada mayasi grand prêtre on fait la pichumbombo abinga grand prêtre fait la pichumbombo. Donc voilà quoi. Donc c'est Léo aza mwana malamu batu baluka batu ba mema batu na poto nga mema déjà batu na poto nana legi na nga ya mwasi alaka nga na mema est marié 10 ans avec na mobali nega moko ka kams na ba animi bala pema na parler nae homona tasiko ba bénédiction yaneti oza mwana orthogénaire pasteur oui orthogénaire ba 85 hein? Voilà boni Mister Poutine ambiance émission bon comprendre. Il y a des choses à moi dans auto général des badidi qui nous ani batangoya père naza en vitilelo. Biso ata ba père bakinda ba mère bakinda mais toza batamamba bide menzamba ebiti ani bakinda. Yango mona bato ya nyonso ba fingaka c'est Léo oteki pétrole non ils a ignorance nga teka pétrole te mais ba ibara ki naza exemple élévation. Donc voilà quoi. Un mot de la fin, on a clôturé l'émission. T'es tout bon, on a pas polémique parce que surtout que maman sous maman sous. Mais yo vous bisa ngaki na yeva na damu da not vuma. Yo ibsanga ngini a 400 zela yo nen ko ne kanani. Mais yo te muto ngaki na émission na patimbe ngani. Na bana Lyon. Ici c'est Lyon. Ya yo. Ah voilà. Ya kitoko. Si papa moutata tamousi nyampoul nga teka pétrole teka essence ça fait quoi? Ça fait rien. Mais la vie, attends s'il te plaît. La vie, photo iba elo romoko. Toute autorité vient de Dieu. Mais loko yo to e baraté zanini. So nzamba pesi au pouvoir. Kanga ballon tende petit na biso innocent baluma oyemba ozobeta mabe pan. Mama to kabo pejana la musique génie de wana po pejana beta ambuna beta guitare bina ka composer musique pejana. Mot de la fin. Mot de la fin ça qui ba fanatique nyonso ya Silio o ba ozela yo déjà vraiment bozela yango au calme. Vina ngala kandolo musaleza makasi. Trouver ça t-shirt banini marambutu na sira notre vuma to sele ma dudun mo kitoko ya yo déjà so olinga ala tipo to na sponsor ya makasi nzambe tout ça le plaisir avant to kabwana yo na ba fan pe internet ba ola ici à Moulex aigle noir muta Serge Kabang dernier bien si Moulex akari to benga hermo tout ça plaisir avant to kabwana surtout iloko wana wenza minzimba okoti singa wenza pokwa Rachel Matadi a te dit natie elikiana Thompson poisson domicile pona kosata estomac na pepe soupu tabufatu yoko bomanga avant nakufa natikela yo mokili oyo wana jésus elembonga natikala nango c'est socialiwa ya mama Jackie akenda ona leli David gatao otikinga monzemba Hervé Mabraba tango boko tanda papa bendele boko pepa David okoti singa wenza pokwa nini wenze ya minzemba na ba pauvre atie likia na mbolongo poisson domicile pona kosinga yemba même ba chanteur musuba mama na nkika eloko ngidi kidi mais tu watana beba bakso mo blo musuna wemba yo mo lobon kala na weba su héritier c'est un bon chanteur mais ngai na vani na go la bataringe babindombe JDT mabia la fumu ajani héritier bakisangani na travailler na soleil na travailler na nani Kabosé na travailler na Michel Vinabiso Salvatore nani c'est que ça avait JB trop nani
Zulema soka vocal mo soke komi minuit c'est la ngana koye kokanga lopango ya vocal Zulema mutachaka na nzimbo mais lokwa na maison mère témoin comprendre mais na beta musko na album na nzimbo to beta na rambo soke komi minuit nani nani c'est la ngana koye. Joyeux anniversaire Joe Mudango ki Kaspey mwana malamu mwana maele tonna boboto nayebi kesali plaisir na maboki couper sa globe terrestre est vrai Waterloo Tilozi Dadi Chaleur Apeta Rosé Big Boss Prêtre Fanda Zala Zala biso tokati na biso émission tout le monde la prochaine sanate couper sa mbote na Chantal Umba maman na Edith Tatiana na Marie Alangi Moseka Serge Ngwaila nouveau marié Nadège Mawete Nina Ngwaila sans oublier Dajo Ngwaila soldat na moi na Maroc et Richie Mombito. Ah Richie Mombito ça va frère j'arrive c'est pour bientôt et puis producteur Mogayaki Lobby Didi Lukumwene ayaki pour Keto Kende Angola donc ça dit que lundi déjà tu n'as pas avocat pour signer un contrat soit l'équipe soit je descends au bled je prends les artistes on part là-bas faut pas avoir peur dans la vie c'est celle qui est le maître ça dit que des ans il est qui n'ont pas waouh bah finga herbiso to lela bah on va au seka herbiso to homo seka bah on va homo lela ça dit que c'est le seul qui est le maître. Le des ans ici mais tout le monde sait kolela kabiloko wana te nga naza mwana nzambe okati na boka kielele ngongi e ngongi e kielele ngongi zola sabu nyetekeni konkia ebubwe bube kusonga klasima yangame Andy Olivier dodo c'est la grosse Badolphine banani bango to badodo ba fito bazemi bango badodo on a trouvé na mboko yo petit nanga Kings Love ba mayasi comprendre venanga pichumbo moteur de contrôle yibi chiba sous tarmac fisé chibasu to bo sanité mère na biso Annette to bo sanité chitea chibasu petit nanga Glody petit Morgan na tirana na rata Belgique. Glody Chibasu donc on a essayé dans un petit calme et tout et puis voilà tout le monde la prochaine c'est l'Oscar Babi été kin mais à Obeton Braza on a photo na Boris Nsai Babi Obeton Braza merci pena equalizer Boseko a invité ngana parler na Gaillard ya Gitoro ya munene to ala ki wana Gitoro na moi na Jennifer Choc et puis c'est qui est décédé à Lolo Boris Nsai, on a m'a ça dit mutuna naïf ma ça dit qui sont comme Belgique. Oulala na Hilton. Voilà quoi. Ozonga Natalis. Mais le gars tout le monde qui Natalis, tout le monde qui n'est mingi na tam tam convoiturage néo. Zolia bien. Bino mo kaka c'est le vida. Mais ba contrat bebo. Soko qui na triface protection. Naza na makambo ele kaka giki dianga ebi oyena match expert Olivier Belesi geste d'affaires kitoko okei na gauche droite na États-Unis d'Amérique omona Victor Albert Lupepe omona batali biberete bazawana batiran ke berete bazawana lawara comprendre Oromona balasa na berete ba joyeux anniversaire donc voilà quoi donc na bosana ego ebi sabato kino 62e anniversaire ya Bandalungwa étant que notable étant que artiste ndalois tokozala wana ba sœur ba mère ba master ba leki ba koko ba papa ya bandal jour wana ezala fête moko ya kimia ya bolingo. À la service sécurité fais à la Kitoko le 9 juin 62e anniversaire ya Bandalungwa ça dit que bambiaka tout ba vie d'abso ba chiko sengo tima ba vie tout ya mabele ba master tout bozala bien et le rotolinga karaté
biboya boya jour wana il faut soirée zala olati bien lata na coin na yo lata na ndenge na yo koya kwa mboye muduti ngata na olata mama puta na nga etali yo te mais je suis un vrai nalois motolo na nga na hôpital ya Kitambo mais na botama na Luango 67 natangi na Saint-Jean natangi na Imak et puis na sombi pe bandalungwa na même avini na kola ya on a sengi na ba papa ba maman ba yanyo so bandalungwa tous à l'ensemble alhamdoulilah qui vivent bandalungwa 70 ans ba papa ba maman tous à la bien kun fa ya kuni chan là nzamba lingi bino tous à na bolingo ya nzambe fete oleka kitoko frère tout le monde en a à la prochaine. Il faut y avoir la puissance. Grande puissance, Poutine. Oboyi. 2 ans, il est rapide. À notre moment, j'arrive. Voilà, émission Banaki bien, Isuki bien. Un grand merci. Namtazala qui n'a ma caméra. Arnaud Denvoma 500 mégapixels, Papa Swag. Et pourquoi pas, n'a pas ça, les sous-bambo, tenir remercier, batu o, babengara, tosololara. À tout moment, ba conseil, ba tout le rôle là-bas, Yannick Ngwaba, Patrick Massidi, Teddy Matadi, Élisée Moutema Djobour, Manzambi, Machuda capitaine, mon V, respect soldat Zala Oumela, tout le monde en a à la prochaine, c'est qu'il y a Facebook, Jossar Nzita, Oumela, Yala.